soki oyebi okosala eloko moko na temps difficile pe moment difficile ekokoba na koya na tango ya ba déception, tango ya ba rejet oyo ekoya pe ekoya na lolenge ebele, kasi tina na yo to raison na yo ekozala ete kaka fimbo pona kopesa yo makasi na mosala na yo to kokonsole yo na mosala oyo. Eloko oyo na kosepela osala sikoyo nalingaki okanisa pona tina na ndoto na yo po ezali kati na chambre ya bato oyo baza na bandoto ebele. Nalingi okanisa na ntina na yango pe okanisa lisusu pona yango sikoyo bamama pe batata. Tika na partage na bino eloko moko na ntina moko na biso aza na ndoto oyo epesameli biso te pona ko accomplir ba plan na biso pe nalingi na partager eloko moko oyo eko échangeaki vi na nga nayebi te ndoto nini oyo ozali na yango. Nazali komitungisa te boni mosika to molai ekoki na kozala. Nazali komitungisa te lolenge nini ba déception ekoki koya lokola ozalaki kosala mpona ndoto wana, kasi eloko nayebi ndoto oyo ezali kati na makanisi na yo ezali possible esalema. Tala eloko moko oyo tokoki na koloba te, nakoki kosala yango, kasi oyo tokoki na koloba ete ezali possible oyo epai wapi ekoki kozala ndoto na ngai lokola tozali kokima mbangu epai na yango, lokola tokosala jour pour jour. Moto moko te, bamama batata akoki kondimisa ngai tango na bandaki ezalaki mbula motoba oyo na bandaki kosala mpona ndoto na ngai, pe nalingaki yo pe okanisa na oyo ndoto na yo ezali po ete ezali malamu kozwa chance oyo po bato ebele bayebi eloko oyo te. Ebele ya bato bakosala yango te, bakolisi bana na famille, bazwi mbongo ya kobika pe bakufi, kasi bato oyo bazali sima ya ndoto na bango te. Vi na bango ezali ndenge mosusu. Awa ezali eloko oyo tokosolola na bino ete kati na processus ya kotravaye ndoto na yo okozwa ba déception ebele, échec ebele, ba pasi ebele, ba défaite ebele. Kati na nzela na yango okoki kodécouvrir eloko moko pona tina na yo moko oyo na kati na bomoto na yo ezali oyo oyebi yango te sikoyo. Eloko oyo okososola ete bonene oyo ezali kati na yo, nguya monene kati na yo, ete ozali monene koleka ata makambo oyo ekotombwa liboso na yo. Okoki kozala victime ya vie oyo kati na mokili. Nambotamaki na Miami, Floride, kati na esika oyo babengi ville ya liberté, kati na immeuble oyo ezali abandonné na étage na yango ya Napoléon. Elongo na ndeko nanga ya lipasa tozalaki na 6 semaines ya kombotama. Baadoptaki biso na tango oyo nazalaki na 5e année. Na sima nazwaki makasi na identifiaki ngai lokola retardé mental, débile, mutu oyo mayele ezosala malamu te,
kozongisa nga nsima depuis 5e année ti kino 4e année mpe natikalaki na kategorie wana ti nabimaki na ekole wana. Kasi nakutanaki na molakisi moko ya secondaire oyo mokolo moko abongolaki bomoi na ngai. Nazalaki kozela élève mosusu mpe ntango nakoti alobi elenge leka na tableau mpe koma oyo nazali pene ya koyebisa yo. Nalobaki nakoki kosala eloko wana te monsieur. Alobi pona nini? Nazongisi nazalaki moko na ba élève na yo te. Alobi esali eloko te. Alobi landa ba instruction na ngai sikoyo. Nalobi nakoki kosala yango te monsieur. Alobi pona nini? Nalobi nazali débile, nazali na mayele malamu te. Mutu na ngai ezosala bien te. A telemi sima ya mesa na ye ya bureau pe alobi na ngai. Alobi koloba eloko wana lisusu te. Likanisi ya mutu to opinion ya mutu ekoki jamais kozala réalité kati na vie na yo moko. Pe mobali wana monsieur Leroy Washington asala ngai eloko moko. Abandaki kolona mbuma kati na makanisi na ngai oyo epesaki nga nzela ya kobanda kolota ndenge mosusu. Ndenge Dexter azalaki kosala mpona yo, naboyi basi pe mibali. Eloko oyo eloko nabandaki kosala makasi mpo na ndoto na ngai, ebele ya bato bazoki pe bandoto na bango te. Mpona nini na bambula ebele nakipaki ndoto na ngai te? Tina moko ezali mpona kobanga échec. Boni soki makambo esimbi te, ekozala ndenge nini pe kobanga succès nini oyo soki nasali pe nazwi kozanga kogere yango ekozala ndenge nini? Eloko mosusu ndeko mwasi pe mobali, bato ebele bazali deja malamu na kati na bozwi, baboyi kokola lisusu to komata likolo, kosala mpona bango lisusu, kokende liboso, basuki kozala na découragement na vie pe babandi kobwakela to kopesa ba raison mpona tino na bango moko to likolo ya famille na bango moko po eteke bandoto na bango oyo ezali pe lokola raison oyo pe bata kopousse. Eloko mosusu ezali ete bato ebele bazo miyoka te kokola eloko nini oyo na kosala oyo nasali te. Bambula ebele nasali biloko ebele, alors na kosala eloko nini po ete nazali na ba diplôme te oyo ba mosusu baza komitungisa paske batangi te. Nazali kondima na ngai moko te po ete napesi nzela na makanisi to opinion ya bato mosusu na vie na ngai mpona kokontrole destine na ngai, mpona agir na baide na ngai te. Yango na beteli yo maboko mpona ndoto na yo, mpona kokokisa ndoto na yo, na beteli yo maboko mpona kondima kati na yo moko po ete oyo nde vie ezali, bokei liboso na kobundisama. Koluka nzela oyo okoki na kobanda komatisa bomoi na yo moko. Bamama pe batata
lokola conséquence ya komema bolai ya ndoto na yo pe kosala likolo na yango, nayebi ndenge ndoto wana kozala mpo na yo. Nakoki koyebisa yo te ete ezali possible mutu moko te oyo akoki na kondimisa nga eloko wana. Sima kaka ya 6 ans nakomaki mokanda na nga na kombo obika ndoto na yo. Kaka sima ya mbula motoba to 6 ans nakozala na émission ya 5 télévision. Kaka sima ya mbula motoba to 6 ans nakozala na discours ya motivation na kati ya ATES pe na McDonald's Corporation pe Exors IBM. Kaka sima ya 6 ans nakozala na programme yanga ya show oyo le premier lundi, les jours du travail, nalingi koloba ete ndoto na yo ezali possible. Kasi kaka te ezali important, kasi kotia kondima pe obanda kosala likolo na yango pe koyeba ete ezali possible pe kolinga yango na tango oyo ozali kolandela yango ekosimba. Nasalaki eloko moko oyo nalingi kopartage na yo ebengami liponi to choix ya vie na yo futur. Na boye nasalaki bakasete moko oyo ezali koloba ndenge nini ya kobanda ko-créer vie na yo moko to réalité ya vie na yo moko. Na nzela ya pona vie na yo futur ezali kaka te koyeba yango, kasi eloko ya mutuya ezali kosalela yango. Esengeli koyeba ete bato ebele balingi koyimayima mingi, kasi balingi kosala eloko moko te na situation na bango. Ke ozali race ya kokesana, il faut oyeba na kati na yango nakoki kosala boye ata soki moto mosusu amoni yango ezali malamu. Bamama pe batata kozala créatif. Na tango ozali kotravailler na ba idée na yo ke o comprendre importance to motuya ya ko changer, ko réajuster ba stratégie na yo. Na tango ebele tozali kozala na makanisi minene, mais soki ozali ko avancer na yango na ndenge ya malamu te pe makambo esalamaka te, okoki kodécourager pe okanisi ide ezosala te. Wana ezali solo te, il faut tozala créatif. Na rappele yo na tango nazalaki na New York, nazalaki kotambola na balabala pe moto moko ayaki pene na ngai pe alobi na ngai, monsieur nakoki kosire sapato na yo? Pe nalobaki te, nazali na tante. Nakobaki na kotambola na balabala, mutu mususu abimi alobi, mobali sapato na yo ezali malamu te, tika na sire yango. Nalobi te, naza na tante, pardon, naza occupé. Nasuka elenge mobali moko alobi na ngai, pardon pe abandaki ko compter 97, 98, 99, 100. Alobi, messieurs, nayanoli oui, alobi, pardon, yaka nano awa. Nalobi, eloko nini? Alobi, eloko izali, nazali na anniversaire na ngai lelo. Pe mbula nyonso kaka pona ko remercier nzambe na nga, pona mbula mosusu, le 100e personne ya koleka liboso ya mesa na ngai ya kosire sapato, napesaka ye honneur pona kosire sapato ya pamba.
natelemaki likolo ya mesa na ye mpe asiraki sapato na ngai. Asire sapato na ngai kitoko mpe ngeli makasi. Na ntango nalingi nakende, nalobi merci, kasi ezali mbongo boni mpo na kofuta. Afutisanga mbongo ya lokola $2. Nalobi lokola lelo ezali anniversaire na yo, zwa $5 mpe le reste otikala na yango. Alobi merci. Na ntango nazali kotambola mpo na kokontinue nzela na ngai epai wapi natalaki na bato mosusu koya mpo nakendeki kotala na direction opposée. Abandaki kokonte lisusu 97, 98, 9900. Ezali ya mutuya kokanisa ndenge nini ya kobongisa oyo malamu, oyo ezali économie, conduite ya client. Esengeli oyeba ko explorer ba lolenge ndenge na ndenge oyo okoki ko améliorer service ya qualité oyo ozali kopesa bato na kati na ebongisile na yo. Natelemaki likolo ya mesa na ye mpe asiraki sapato na ngai. Asire sapato na ngai kitoko mpe ngeli makasi. Na ntango nalingi nakende, nalobi merci, kasi ezali mbongo boni mpo na kofuta. Afutisanga mbongo ya lokola $2. Nalobi lokola lelo ezali anniversaire na yo, zwa $5 mpe le reste otikala na yango. Alobi merci. Na ntango nazali kotambola mpo na kokontinue nzela na ngai epai wapi natalaki na bato mosusu koya mpo nakendeki kotala na direction opposée. Abandaki kokonte lisusu 97, 98, 9900. Ezali ya mutuya kokanisa ndenge nini ya kobongisa oyo malamu, oyo ezali économie, conduite ya client. Esengeli oyeba ko explorer ba lolenge ndenge na ndenge oyo okoki ko améliorer service ya qualité oyo ozali kopesa bato na kati na ebongisile na yo. Il est nécessaire soki okosilisa lelo oluka ndenge ya kokamwisa baklia na yo, kozala bamoko na bato oyo bakosimba engagement na yo pe bakosimba liloba na yo. Ezali malamu kotravaye na bato oyo omemi bango moko kati na organisation na yo, bamona ete ozali exemple malamu ya bato oyo ozali kotravaye na bango, po ozali kotalisa intégrité pe détermination pe ambition, vérité et honnêteté. Pe lolenge oyo oza kotambwisa mosala na yo, moto moko te akoki kosala na esika na yo, kaka yo moko. Ata soki okokutana na ba déception to ba rejet, oko comprendre ete lokola ozalaki kosakana na kati na lisano moko na mwana na yo ya 9 ans, John Leslie, et oyebisaki ye 10 fois, olobi ke de suite ya kosala lisano obetaki ye 10 fois na kati ya lisano na kombo ya Connect. Suka oyebisi ye John Leslie na lembi na kosakana lisusu na yo te pe otelemaki. Nalobi naza pre ya kolala sikoyo. John Leslie alobaki te, sikoyo te papa. Nalobi pourquoi? Esili te kino
nalonga. Wana ezali attitude na ye. Tovandaki pe tobetaki baje ebele mususu. Pe na suka sima ya 11e match John Leslie alongi pe atelemi pe alobaki naza pre ya kokende kolala sikoyo. Nazoloba na bino ke soki biso nyonso tozwaki attitude wana sima ya kokutana na ba rejet to échec, soki tozali na réunion pe moto moko te aye to moto alobi kokipe ngai te, okoki koya na esika soki ozali na attitude wana. Échec ekozala mbala na mbala, mais yo ozali kotala ndoto na yo, ozo revoir yango mikolo nyonso pe omilobela esili te ti na kolonga. Vie ekosede epai na yo. Eloko na landi oyo ezali important oyeba. Oui, ezali possible opona avenir na yo moko pe orienter marche ya vie na yo. Lokola ozali kolanda ndoto na yo, il faut kozala na ba objectif okoma yango na se pe oplanifier yango ke okanisa constamment ndenge nini okoki kobanda ko améliorer maye oyo ezali kosala. Soki ezali présentation na yo, soki ezali ba compétence na yo ya recrutement, ezali nini, ezali pe nécessaire que yo oluka ba moyen ya ko s'en sortir. Na tango bato nyonso bako kanisa ete balongi yo, nde esengeli kozwa responsabilité personnelle ya koyeba ete pona ko réussir esengeli osala likambo na yo moko. Eloko oyo elandi ba mama pe batata nalingi na partager na bino ke ba moko kati na bino bayebi ete ezali makasi kobongola bomoi. Ezali petete, ezali makasi mingi. Ekoki kozala 3 ans koleka na kweyaki na moment difficile pe nalalaki kati na biro na nga. Ezalaki makasi kokota na sale ya monene pe bato ya sécurité baye koyebisanga pardon monsieur Brown, tokoki komona yo muke pe nalobaki oui pe nakendeki na comptoir. Apesaki nga enveloppe, alobi ezali mabe kotanga enveloppe wana te. Pe nafongolaki enveloppe euti na direction oyo elobi ezali esika ya mosala to bureau, ezali hotel te, pardon, kolala kati na bureau na yo te. Pe nalobaki pardon monsieur, nasalaki ngonga mulai pona ko créer entreprise nanga. Nazali entrepreneur pe na ngonga oyo makambo ezotambola malamu penza te pona tina nanga. Ekokoba boye te, ezalaki makasi kokatisa sale munene. Tango mususu bazalaki koseka ngai, ezalaki na bato moko oyo bazali koloba elonga. Pe tala ye azali kososola na salle de bain na 21e étage. Ezalaki kolala na se ye na ba revers na ye mibale. Awa tala ye ezali makasi ba mama pe batata pona koya kosolola na bato. Nazalaki na problème to difficulté financière kati na bomoi nanga. Nazalaki na retard pona kofuta ba facture nanga pe ko exécuter bandoto na ngai. Nayebisaki bango ete bokoki kobika ndoto na bino. Ezali makasi ba mama pe batata kolamuka mukolo nyonso kotia kondima ete
na kosala. Ezali na ngonga oyo nazalaki kodute na nga moko. Nalobi na Nzambe, pona nini boye Nzambe? Pona nini makambo eza boye kote na ngai? Ezalaki makasi mingi. Pe tala eloko oyo nalingi kolobela bino, pona bino bato oyo bazali kobika mitungisi to ba épreuve, kotika te, kotika bandoto na bino te. Nakokende liboso, nakokima mbangu epai ya ndoto na ngai, ete mokolo mosusu nakozala na show ya masolo na nga moko. Ezali show ya masolo molai, ba mama pe batata ya ville ya Liberté, kati na immeuble abandonné, kati na étage moko. Nayebaki tata na nga te to mama na ngai te. Ezali makambo molai. Kozala na bino lelo oyo kati na sale ya munene oyo na Atlanta. Ezali masolo ya molai. Kozala na formation université te, na étiquette ya débile, to moto oyo azali na mayele te. Kasi nakobi nakokima sima ya ndoto na ngai. Ezali eloko ya motu ya mingi, ndenge okangami na ndoto wana. Ezali na ngonga oyo ozo dute na yo. Ezali na ba moment difficile epai wapi eumela te, eye pona kovanda te, me kasi pona koleka. Il est important oyeba ete koloba te ke nalekisi mokolo mabe, loba ete nazwaki journée to mokolo pona construction ya caractère na ngai. Il est très important ete oyeba to ondimisa yango, ete ozali moto moko oyo asali ete esalema. Nakanisi professeur oyo ya secondaire, Monsieur Leroy Washington, na suka ya période ya mois de juin, ezalaki kaka mikolo mike liboso ya départ na ye, nazwaki bulletin na ngai ya secondaire. Pe bakomi nazwi échec na histoire, nazwaki pe te na anglais. Pe esengeli nakende na école na saison ya mois de juin. Namiyokaki kati na ngai ete nazokoka te, nazoko échouer, nazali malili pe kolemba kati na ngai. Monsieur Washington azalaki kosala discours na ba finaliste pona kozwa ba diplôme na bango. Nazalaki na 11e année, nakokaki kokota kati na discours wana te. Nakendeki kuna po discours wana ezalaki pona tina na ngai. Discours oyo ezalaki pona tina na ngai na ndenge eteke tango azalaki koloba pona bana ya classe ya ba diplômé, mais ezalaki lokola motema na ngai ebandaki na kobeta mbangu, mai na miso ebandaki kobima ngai, pe nazalaki na sima kaka koyoka ye. Ezalaki lokola makambo oyo epesaki nga mawa. Nazalaki kokoba na koloba kino lelo oyo. Ezalaki koloba na discours ya ba diplômé ya école secondaire ya Brooke Washington. Nalingi boyeba ete bopambwami pe bozana ngolu makasi, pe lokola bozali kokende koyamba vie future na bino, boyeba ete bozali bato minene po monene ezali na kati na bino. Bobanda kozwa makanisi pona bino moko, lokola bopambwami pe kozala na ngolu makasi pona kokoma na ba objectif na bino. Soki moko kati na bino a comprendre to asosoli pe kosimba tina na oyo nazali koloba ete bozali bato ya minene po monene ezali kati na bino, pe responsabilité ya kotalisa bonene wana okopesa esengo epai ya baboti na yo, to kozala fier
to kozala fiere epai ya baboti na yo. Okosala ete kelasi na yo bazala na esengo makasi. Okosimba mitema ya bato ebele mpe mokili ekotikala ndenge moko te ekobongwama mpo yo oyaki awa. Baétudiant basepelaki makasi, babetaki maboko mpe ntango abimi na podium nalandaki ye akima mbangu na baeskalier mpe nakangaki ye na parking. Nalobi Mr. Washington, alobi oui, nalobi oyebinga, alobi te, nalobi kombo na ngai Leslie Brown, mama na ngai asalaka na cafetaria awa. Nazali moko da bamapacha Leslie na Wesley. Nalobi elenge mwasi Washington kasi nayebi ye. Ayebi nazwaki bandoto oyo minene. Oyebi nalingi ko salela bato, nalingi bato. Nalobaki nalingi ko sala na bato pe nazwaki ndoto oyo ya kosombela mama na ngai ndako. Nakoki kosala eloko wana. Monsieur Washington alobi eloko nini oyo olingi? Ose rappele nazali garçon moko ya mademoiselle Mami Brown. Pe nase rappele tango oyo PBS ebetaki kati na ba émission na ngai na titre Ozali Komérité. Après midi moko na Miami na Floride. Nazalaki na baninga na nga oyo babengaki pona kozala connecté pe atala programme yango. Ebengaki ngai kouta na Detroit pe na yanolaki ye na telefone. Nalobi sali, alobi nakobi kosolola na ba Brown, pardon. Nalobi nani oyo azobenga? Alobi oyebi moto yango te. Nalobi Mr. Brown, ezali yo. Alobi ezalaki oyo yo ozalaki liboma. Nalobi boye, mais nakomi riche sikoyo. Ba mama pe batata ekozala petete, kozala na se ya bandako, kolala pe kotala na ba fenêtre, nako bongola miso na ba fenêtre. Okoki kosala eloko oyo na bandaki komitu na nga moko, nakoki kosala eloko oyo. Eloko moko elobaki kati na ngai, ozali ya solo mutu yango. Tika na yebisa bino eloko moko ba mama na batata. Goma au moins 5 raisons oyo ndoto na yo eza komérité ezwa na considération. Pourquoi bo kotika te nini ekosala ete ezali sans arrêt ekotelemaka te? Eloko nini oyo ekosala ete etelema te? Eloko nini oyo ekosala ozanga koraisonner te? Ezali na logique. Pensée pratique elobi ekoki kozala te yango te. Lelo kasi soki olingi komibimisa ba résultat irraisonnable na vie na yo, lokola ko vivre ndoto yango pe kozwa charge ya destin na yo, il faut ozala mutu irraisonnable. Il faut ozala na mutu ya momesano te. Donc comment ba raison ya pourquoi bozali awa pe tika na yebisa bino eloko moko ba mama na batata, eloko nini oyo ba raison oyo kosala soki okoyeba tina na eloko oyo ekoumela na lolenge nyonso, eko ni lingisa koloba
soki oyebi okosala eloko moko na tango oyo moment ezali difficile pe ekokoba na kozala difficile na tango oyo déception pe rejet na regret to échec ekozala pe ekoya lisusu na lolenge ebele raison na yo to tina oyo ekosimba ezali fimbo mpona kopesa yo makasi to kokonsole yo kotelema lisusu. Nazali na maloba kati na bakasete na ngai koloba soki vi ebeti yo okwei na se pe olali na mokongo na yo ete soki okotala likolo okotelema lisusu. Naza kokanisa tango nasombaki ndako ya mama na nga ayaki nayebisi ye mama nasombi eloko oyo mpo na yo. Na tango oyo azalaki kotala bachambre moko na moko na koloba Jésus merci nzambe mutu moko te naino akonvaincre ngai te ete eloko oyo ekotalisama kati na vi na nga. Alobi talanga pe alobi Leslie moto moko te akoki kokonvaincre nga mokolo oyo nakotaki kati na ndako oyo osombele nga. Mwasi oyo asimbaki yo na ndeko na yo na mobali. Alobi mama nalingi oprometre ngai biloko mibale. Pe alobi biloko nini? Alobi nalingi oprometre ngai ete oko kabola bango te. Alobi nalingi bango kokola esika moko. Nalingi bango koyebana malamu. Nazwa zemi na tango oyo mobali nanga azalaki na bitumba. Nakokaki kozala na bango te. Prometre ngai okokabola bango te. Nalobi na prometre yo nakosala eloko wana te. Natikali kozala na bana te. Na prometre yo nakokabola bango te. Ba mama na batata. Mama na ngai azwaki ndoto ya kobota bana pe kokolisa bango. Ayebaki ndenge nini akosalela yango te. Azokokende kozala lolenge moko na yo. Pe bamoko kati na bino bazali na kati na yango. Ozo yeba te ekosenga osangana na balongi kati na bandoto. Osala système na yo epai wapi okotika te. Ozala sans relâche. Ezali yo okozwa responsabilité personnelle. Il faut osala yango affaire personnelle po esalema. Pe il faut résoudre na kati na yo moko ke nakoki kosala boye eza pasi. Il faut oloba ngai nde mutu nazali mutu moko oyo akosala ke likambo oyo esalema. Nazali mutu moko oyo koreusir kati na musala oyo ezali. Alors que tozali kosala po bamususu bareusir. Eloko wana ezali kofortifier succès na yo, mais esengeli koyeba ete ke ezali makasi. Kasi luka koyeba nini ekosala ete ezala na tina pona yo. Ezali malamu kozala préparé na ba opportunité kasi kaka moko te. Nalingi nasala musala ya disco joker na WNB na Miami Beach. Nakendeki epai ya mutu moko na kombo ya Bitterball. Nalobi ozali ndenge nini mese Bitterball? Nalingi nazala disco joker awa. Atalinga pe alobi ozali na expérience ya journaliste? Nalobi te monsieur. Nazali na expérience ya journaliste te. Alobi tozali na musala te awa. Bato ebele bazali négativiste makasi. Bakoloba mbala sambo non liboso ya koloba oui.
nazongaki lisusu nalobi ndenge nini monsieur Bitterball kombo na nga ezali monsieur Brown. Alobi nayebi kombo na yo, nalingaki nayeba soki ozali to ozali na musala te, musala ya disco joker monsieur. Nayebisaki yo awa lobi ete tozali na musala te. Nalobaki malamu monsieur, nayebaki me nayebi soki to te mutu alongolamaki na musala. Sikoyo kamata bima awa nazongi mukolo elanda. Mbote Mr. Bitterball, oza ndenge nini? Alobi bien, olingi nini sikoyo? Nalobi nalingi nayeba soki musala to te. Nayebisaki yo te 2 jours eleki tozali na musala te. Nalobi oui monsieur, mais nayebi te soki mutu azobela to te, mutu akufi monsieur. Alobi mutu azobela to akufi te. Sikoyo kozonga lisusu awa te. Pe abwaki nga libanda. Lisusu nazongi mukolo oyo elandi. Lokola nayaki mukolo ya liboso, nalobi mbote Mr. Bitterball, ozali ndenge nini? Atalinga na kanda. Alobi kende komemelanga kafe. Nalobi oui monsieur. Pe nakendeki komemele kafe. Sima nazongaki kozwa bilei na bango ya midi pe ya pokwa. Pe nakotaki na salle ya contrôle pona kozwela ba DJ bilei na bango. Pe nabimaki te kino bayebisaki nga na bima. Samedi moko après midi na tango oyo nazalaki na station ya radio, mutu moko na kombo ya rock azalaki komela na tango oyo azalaki na antenne. Nazalaki mutu moko wana pe nazalaki kotala ye na fenêtre ya salle ya contrôle. Nazalaki kotambola kokende liboso pe kozonga sima. Elenge mobali makasi pe ya nzala. Telefone ebetaki. Pe ezalaki directeur général kobenga. Narepondaki na telefone. Nalobaki sali. Alobi oyo monsieur Clown. Nalobi nayebi. Alobi rock. Asilisi programme oyo te. Nalobi nayebi. Alobi okoki kobenga nga moko na ba DJ iwana. Nalobi malamu monsieur. Natikaki telefone. Nalobi sikoyo akokanisa ete nazali fou. Nazelaki lokola 20 minutes. Nabengaki ye. Nalobi monsieur Klein, moto moko te awa. Alobi garçon, oyebi kosala na commande? Nalobi oui monsieur. Nazela pona koleka na commande. Natiaki nzembo ya Steve Wonder oyo babengi fingerprint. Nalobi keba attention. Ezali nga LB Brown complot na yo ko jouer papa. Ezalaki na moto te liboso na nga pe ezalaki na moto te sima na ngai. Ezosala nga kotikala moko pe unique. Libanda na nga moko azali te. Elenge mobali malamu ya motema malamu pona ko memela yo satisfaction na ba misala ebele. Nazali na nzala. Ba mama na batata. Soki olingi ndoto na yo ezala réalité, bato oyo bazali kokima sima ya bandoto na bango, bayeba ete ezali possible babikela ndoto na bango.
esengeli otia molende kotika te mpe ozala na plan d'action mpe ozala créatif. Bato oyo bazali kobika ndoto na bango bazali koluka balongi mpona kosatache na bango ya peuple oyo bayebi ke soki ekosalema ezali mpona bango. Mpe bazali koresoudre na kati na bango ezali te ke kino na kolonga. Bato oyo bakokima nsima na ndoto na bango bayebi ke bakozwa temps difficile, kasi bazali kokoba na kokima mpo ete bazali na kondima kati na bango. Bazali moko na bango ata soki ezali makasi ndenge nini to mabe ndenge nini na kotika te. Bato oyo bakokima nsima ya ndoto na bango bazali bato oyo bazali na nzala. Soki okolanda yango na makasi na yo nyonso mpe mayele kondima mpe obstinance ya makasi, kasi malili te, bobola, bokono maladi, na pasi na nzoto mpe na cerveau, eloko oyo ekogarde yo mosika na eloko oyo olingi. Na ede na Nzambe okozwa yango.